tout oyo kimi na mutu ananga oyo nyonso balinga babotola pona nanga. Moi je suis le serviteur loba ke na yiba mbongo ebe mabonze na église nga na yiba mbongo ya église te, na yiba mabonze église te, na koboka na église te, na sala lisumu na église te. Oyo kimi na mutu ananga oyo nyonso balinga babotola pona nanga. Moi je suis le serviteur loba ke na yiba mbongo ebe mabonze na église nga na yiba mbongo ya église te, na yiba mabonze église te, na koboka na église te, na sala lisumu na église te, na bima na mwasi na église te, na bima na mwasi na biro ya église te. Kakienza abima na mwasi na église, Dodo Kamba abima na mwasi na église na biro na ye. Na lobi Bible zawa Dodo Kamba, Pasteur Dodo Kamba abima na mwasi na biro na église, mwasi wana za chanteuse ayembaka na kotanga kombo Dodo Kamba akolo bako modir nanga te. À partir de là, je déclare nanga ko vivre longtemps, je déclare longtemps, je déclare succès na ba projet nanga, je déclare réussite na vie ya nanga, je déclare nanga ko kende loin, je déclare parce que je suis un homme naza musela nzambe. Toute ma vie, j'étais à l'église. Plus de 45 ans, chaque jour, nazang église. Plus de 45 ans, toute ma vie, nazalaki na église. Nazang église. J'ai consacré ma vie. Nasala ma soumouté na église. Nasala ma soumouté na église. Natikala ko soumouté na église. Je déclare, nanga va vivre longtemps. Je déclare, succès et la vie à nanga. Maloba nyonso, basala nzambe, ba venturier, ba escroc, oyo balobi pona nanga, ezoyete, ezonga na ba vie na bango, ezonga na vie ya Tshisekedi, ezonga na vie ya Tshisekedi. Je déclare Tshisekedi à vivre longtemps te. Je déclare, ndenge peuple ezo souffrir na Congo, je déclare Tshisekedi à vivre longtemps te. Tout ce que va déclarer pona nanga, et retourner na chef na bango Tshisekedi. Tout ezonga na ba vie na bango, ezonga na ba vie na bango. Je déclare nanga va vivre longtemps. Je déclare nanga va vivre longtemps. Nanga est notre Moïse. Nanga est notre Moïse. Nanga est notre Moïse. Je déclare na botoli nyonso ya mabe, nyonso batie la vie à nanga, nyonso batie la vie à na botoli au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bon mona. C'est ça. Bino bon sakana. Bon si nzambe za bino. Eh. Bon nzambe za bino. Bino si nzambe za bino. Nzambe za bino. Bozo bima na basi na babiro. Bozo bima na babasi na babiro. Bozo bima na babasi na babiro na bino. Bozo nzambe za bino. Bon déclaré. Bon mona. Bon mona. Je cite ici Pasteur Dodo Kamba. Pasteur Dodo Kamba ayebi ngai abima na basi na biro na ye. Na yebi ayebi ngai. Alo baso eza lukuta. Pasteur Dodo Kamba ayebi ngai ayebi kombo na ngai bien. Boyebi saye. Bokata partout. Pasteur Dodo Kamba abima na mwasi na biro na ye. Mwasi wana aza muyembi. Aza muyembi ayembaka. Ayembaka bima na mwasi na biro na ye. Eloni ba oloba. Bango basana baloba ko déclarer pour nanga. Pasa sepela suma tamana chango minene lwa hippopotame aiba akomsi soda réfugié soda telengani pas mal
Moi, je pense que le président Félix, s'il est chaud, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des facibeto. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries-là. La question était simple. Qu'est-ce que les Rwandais n'est pas, ce ne sont pas des enfants du cœur. Bokopesa bango nini, laki bango nini, Congolais yeba. Bokopesa Rwanda nini, bango nde bana sima na bino bozo ko soutenir nanga. Bokopesa bango nini, bolaki bango nini. Awa bokomi kudia ko sala apologie à Kinyarwanda déjà ya ba Congolais, Kinyarwanda. C'est des questions que je pose. Répondez à ces questions-là, monsieur Franck Diogo. Soko moni, eloko na kosa la koyebisa yo sa Jonas Monene, oye po na polémique te. Yolanda, soko tuni mutuna, tianga mo atanda expliquer. Mais ça na moni ko zo répondre na mutuna na ngate za droit na ngana zo giso na mutuna na ngai. Mais mutuna yango yo. Réponse ya oyo. Oyebi mutuna okopesa bolaki ba Rwanda nini? Kutana kina mukuse tianga na moni ko. Bokopesa ba nini? Vous avez l'intention à combattre les populations va ressourcer. Mais commençons par critiquer d'abord, par condamner l'acte du Rwanda. C'est une agression. Il s'agit ici d'une agression, monsieur Franck Diongo. C'est là que moi je ne vous comprends pas. Mais il y a près de 10 000 militaires rwandais qui ont fait la guerre à Goma. Nous sommes dans une agression, monsieur Franck Diongo, ici. Le Rwanda est à Goma, vrai ou faux? Est-ce que tu as le temps de me laisser parler? Nazon à l'histoire à Mboka. Tout ça c'est pour protéger les Rwandais. Tout ça, donc le Rwanda n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais vous répondez comment aux Nations Unies qui accusent le Rwanda notamment dans l'évasion de Goma, d'avoir envoyé des milliers de soldats à Goma. Et aujourd'hui, on commence à établir qu'il y a eu des exécutions sommaires avec les troupes des M23 chapeauté au-dessus par le Rwanda. Donc pour vous, tout ça, tout ce que vous dites là, c'est pour relativiser, minimiser d'une certaine manière la responsabilité du Rwanda dans ce qui nous arrive. Vous êtes fiers, vous Congolais aujourd'hui, un pays étranger fait une guerre sur votre sol, tue vos propres compatriotes, contrôle à l'heure où nous parlons une bonne partie de votre pays. Vous, Franck Diongo, après toute la lutte, vous venez nous donner des théories et justifier cela. Aussi ici. Merci ici, papa. Pero na moni d'abord yomoko. Ozo croire, ozo ndima mutuna na ote. Donc yomoko ozo croire mutuna ozo tunate. Ça c'est la première chose. Deux autres mutuna na kondima na kati ya mote mana oza na mote. Non, moi je ne fais que poser des questions. Je mets sur la table des éléments. N'a-t-il éléments? Il y a des rapports des Nations Unies qui annoncent que des milliers de soldats rwandais ont traversé dans cette guerre des Goma. C'est l'armée rwandaise, via ses unités spéciales, qui a fait la lutte à Goma. Ça c'est clair. Les Nations Unies vous disent qu'à l'heure où on parle, il y a eu des exécutions sommaires du Rwanda et des troupes des M23 à Goma, chez nous. Et au moment où nous parlons, c'est le Rwanda via son armée qui contrôle Goma. Quand on s'appelle Franck Diongo et qu'on a lutté, on ne peut pas être fier de soutenir une force derrière laquelle il y a l'armée rwandaise quand même. Est-ce que si on peut seulement attendre à répondre parce que ça n'a pas pour la polémique n'a pour la au monde n'a eu kolobaté n'a eu copier sa lumière parce que Chilombo aya kapuna kopesa la promesse ya Lukuta. Discours les a déconnecté de la réalité. Aux Hollandais, n'a pas bouclé. Alors, Makambo au lobby à Nations Unies, SADC, EAC,
bongo na bongo. Na kobanda na yo te MONUSCO bata Nations Unies bazali kola ba belligérant babundaki contre ba libérateur. Donc c'est parmi une armée parmi les 8 armées na utotangila yo. C'est-à-dire que baza crédible était et lingo lobani. Et pourquoi tu as loba mais personne m'a tenté papa. On vient de la tuna mituna na yo na répondre non continue na za calme. Lobato soyoka tokei. Tant aux loba olingo discréditer Nations Unies qui rapporte dans baza lokuta. Kangai na loba population bazolanda biso bakoyoka vérité za wapi matoi Emila Lilaka yango moko. Tokei. Tu n'as pas besoin ya ko désorienter opinion pour ça la plaisir na Chilombo. Les peuples congolais, les adossés à S, les adossés à Makassi, bazo manipuler population congolaise. Parce que on peut expliquer au Pérou. Ok, allez-y. Chilombo azo se servir na ba théorie à Machiavel, c'est-à-dire il faut qu'on pèse sa promesse à l'ukuta et koyate au pèse bango moins espoir pour bango balanda yo moyeke et le kongi za l'ukuta ou seulement la pèse promesse et kokanite et la pèse réalisation nango c'est un espoir dessus. Alors pour la kozonga na diabolisation ya Rwanda na rapport ya Nations Unies nde nazo talisa yo boye ngai moko naza défenseur ya droit de l'homme. Je n'ai jamais accepté violation à droit de l'homme. Oyez bien gros. Non mais le Rwanda qu'est-ce qu'il va gagner alors? À vous soutenir, vous lui avez promis quoi? Non, n'était pas. Qu'est-ce que vous avez promis au Rwanda? Il faut qu'il y ait... Ils viennent pas gratuitement à mourir chez nous tranquillement. Je vous donne un exemple. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Moi, je suis opposant non armé. Je n'ai jamais pris les armes, jusqu'à aujourd'hui. Quand Tshisekedi s'était tué par rapport à toutes les rébellions, Tshisekedi n'était pas agent du Rwanda, Tshisekedi n'était pas membre de la rébellion. Ce n'est pas parce que je dis un discours de vérité que tu vas indexer ce que tu veux indexer. Motalinga finga fingi, motalinga lobamabano. Quand tu es dans la vérité, tu ne sais pas quoi ce que les gens vont dire. Je m'assure que tu dois donner la voix aux Congolais, la lumière pour les voix puissent marcher. Le problème n'est pas on promet quoi. Mais lorsque les gens ont des intérêts communs, aujourd'hui, naïe disons que nyoka à continent chilomouza nyoka. Mototu à quoi kusunga pour le na nyoka nakatola mukuse. Si c'était un sorcier, il faut ya kindoki nae ngai na kundima ndoki yaka ubinga na nyoka. Si c'était un pasteur yaka sambe ubinga na nyoka. Si c'était un fou na liboma nae akubanga nyoka te kindo ubinga na nyoka. Soko moto ya yebike akocha moto milinga wana menda kezika te ayachi moto. Donc aujourd'hui les saluts de Congolais, d'abord, to bengana nyoka, tu cas kutama mandako après. So oui bien monté. Vous comprenez? Makabakuluka bouke émissaire, onde ndoki, onde moïdi, onde motaliboma, ce n'est pas le moment. Ce qui est nécessaire, tout ce que tu as ndoki, ça fait 30 ans, tu as ndoki. Il faut un discours d'action de responsabilité. Oyebi na mboka bato mosusu ba préféraka kozala na bibwele na bango ba nyama na bango ba misusu ba préféré kozala na bilanga. Cohabitation wana nde ebota ba problème. Na ba problème wana eye kobota koyinana bandeko misusu baza koboya bandeko na biso banyamulenge babi bozonga epa na bino na Rwanda. Lenga na lingi na loba boye. Banyamulenge bazali bakongole totika koyinana kati na biso oyoka ngai oyoka bato wana bavanda de génération et de génération ezali lokola bino awa ovandi na mboka. Kiele.